Capage TV. Capage TV. Yo za réserve c'est pas titulaire ça toujours en forme Roberta Mukoni c'est là ba buka ya bien bon za poste. C'est ça. Ngoko ma titulaire. Sambérande titulaire abu kana yo réserve ko okota poyeba. Et l'ongeza ya yo nzoto za yo chaque jour to la mukama chaque jour ça ndenge mo côté. Amen. Ya na mkumsu pongi ko na 5h pongi mkumsu so na 9h. Mbetu moko pongi moko mais la mukedi différent. Mobilité. Et comme là, balala retard, balamuka avant, balala avant, balamuka retard. Challenge. Erreur na yo kaka mu pepa libumo ela ka batunyos. So ya ni kaka pum, batisa to bayoki. Bata ba moni accident ye, ba panza sanga mu talibo so mu pepe ya yo. Ba moni accident kati batu mitu. Ba chango pembe. Oya ye bana nde ba ko bimisa likamu na yo. Er moko pe ba konzi bazaka na poste basala malamu mpona pays. Batala kana comportement bato bazanga ndenge ba fichaka. C'est ça. Comment kozanga ngo ya bango batiaka mbutyashi na njela sheki poko balangwaka. Bar to yebe sakana ba barabara na ba vie. Bar comme ko yeba na tena ba barabara partout et puis ba quitter saka vidité. Chaque temps moto tu ba kaser na njela zonka so masanga ba nani ba melaka. C'est ça. Na pasi ba mela bongo na bozui. Ba ko tongola ngo. Ukoza na kibo moto eza mbongo te ukoza na mbongo sila valeur na miso bato. Soki ba monyo ba respect à 2 minutes pour ka ba china soko ke ba ko cholo mingi. Amen. Et ana ba piake muso ka ba ko respecter makaso ndio mutu moka saki na mbongo pesa moso ba bange libela ndio ndé autorité afine sala ko lika bomengo. Même piake. Piake. Kolo eloko azaka na faute eloko na ite amwe ki moka bumango to salo ya lingi. Na zana bilamba musu na kana na bwaka. Musu na bwaka na raisonner ka ndenge pesa nga lokuma gote beba zala wana. Ngapela sala bongo. Na boya kate ko maloki. OK. Mais beba. Yana même si na zone alata na limba na kaba. Comment wana tikala souvenir? Koto moni bamba ko malamu te ko mema mopaya te. Côté bamba ko malamu te ko kena mopaya te. Okendo sambwa pam. Soloko. Frères et sœurs en Christ de la République démocratique du Congo où d'ailleurs vous êtes, voici l'offre de la grande communauté des églises évangéliques réveillées les héros. Êtes-vous heureux de votre vie ou certainement vous êtes pris en gage par le diable? Voici l'occasion d'invoquer le Saint-Père, le Dieu Tout-Puissant pour la délivrance. Le service d'éducation et de formation limitée ETSL recrute les étudiants vivant en Angleterre et dans d'autres pays pour étudier dans des bonnes universités en Angleterre, avec des services comme le cours d'anglais d'informatique gratuit en ligne de vendredi et samedi de 17h à 20h, heure du Royaume-Uni. Le cours de tutoriel pour la gestion d'entreprise, business et management en ligne. Désormais, opportunité y est. Opportunité dans ma famille Nabino
papa maman aux na bana aux a besoin ya koyeko l'anglais gratuit en ligne na Zoom kaka au koti au s'intégrer au comme mbana moko pe ko landa ba ko na anglais et puis ouverture totale pour na bato balingi batangisa bana na bango pe bato balingaka ba continuer ba cours na bango na Angleterre Londres fongoli ba porte nango soki ozali ofandaka déjà na kati ya Londres inscription eza gratuit kaka na agence na biso oyo bozali komona oko contacter bango ba numéro eza wana o s'inscrire o inscrire mwana na yo o sengi bango privilège ya ko contacter ba université na ba option nyonso olingi mwana na yo sala olingi okende ko continuer master olingi o évoluer na Angleterre porte yango efungwami tenter chance na yo en tout cas na mbongo mingi te mwana ya voyager mwana ya koti université atangi pe azuba books o ndenge kaka tolingaka opportunité yango eyeli biso to sala nini contacter bango okozwa nyonso en bonne et due forme. Notez bien, une cagnotte de 350 € est donnée pour chaque étudiant recommandé enregistré à l'université. Le bureau et centre de services d'éducation et de formation limitée est ouvert le lundi à samedi de 10h à 18h sur 252/262 chemin de Romford 713 Maison Calem 7e étage établissement 7 9HZ Stratford à Londres. Bienvenue dans Capage Télévision. Maman nyonso batala rabi sobo ebake. Ila mama pour ezali ba robe ezali. Oza vraiment kitoko bombi nzoto na mobimba. Ozali bien, tozana pasta. Merci pasta. Na confiance et puis considération. À chaque fois to ba pasta ya kapo na mate ya pasta ya ranaye. Nzambe ya pambola o pe ba soutenir pasta financièrement, physiquement, moralement, donc en tout cas, les appels sont pour la biso pour babi et mon vivant ce qui me toza na bon moi yebisaye ke to lingarayo bo yebisaye merci pour avoir partagé rappel na page partout en tout cas feedback est vraiment bien makasi pasta bonne santé il y a eu bonne santé déjà pour la santé ça base mais na c'était mon bon ndenge lobi wana on le dit bien mais il faut Congolais za mututé tika boy pasta Congolais kabaka te mutaka kaka ndeko na biso nana nani ndeko na biso moto Edi aumela Edi vraiment Edi Zambia pambola aumela batmala bango wana makasi na pesa pembe apasaka ba paluku atubaki na pesa comme mais paluku aumela en Espagne Capage kokaba ça ka volonté éducation kokaba n'est pas dit qu'il faut les kambongo bongo kokaba to kota mingi na mato ya bato mais ba comprendre biso muke papa Franklin Zamba pambola yo donc ça comprendre nazolanda on a très bien nakuta na yoka bango ndenge nazaka no awe bele oloba mingi be fungolanga makambo ebele na yo ba ko pona bona bome kongola za mututi tika boy ba merci ka na lobi na loba na opole le pe na zozongela to lobaka pona ko sepelisa bino te OK to lobaka po za devoir mo nzamba tia to lata souci mo ko yoka bino mawa ko kamwa tika boy pasta toyoka bango mawa ya kofungola bango nzela na likambo toza suite te tozo suite te to pesa biso suite nzambe vraiment yango mwana banzana biso sima saka ke tozanga lipa te po tozo sele musala o tozo sungela batu amen sasa mona yo papa yango mwana chaka bandi batu bayoka biso kate c'est que papa c'est pas l'église vraiment pas ça rappelle te que église va pas so oza focaliser na bandimi o compter na bango mona ko muso zo sala za pamba sala oyo zo sala bayoka kontaka siko na oyo sala ka pembeni ko pe olipa yemo ko yebi na malamu zo sala la akufungola ba porte na côté mususa to je belé te ozo quand même na oyo ko longolo soni na miso ba ya batu OK mama ko bota bana 8 ne pas ko ngindi mbangu po boti bana ebele tika boy na zebisa yo okobota pe moko mongindi sko to meminga makoyana bana ebele bakanza ko bazongisa biso lifuta bakanza ko bota bana 8 mona pasi ko mema kushe ko lata bango banda bazo bakima ça vous comprendre solo di pasta bakanta so mama za ekomba seka ko zana puis njoka na ko bomba bana batata mwasi ba reconnaître makasi ko likabana na propre au solo di ça vous comprendre Olande to ke dewa na lundi papa challenge 2024 nazolanda tuzaka na kati opportunité à vie ebele pour nanga nzamba tikali ko ça toujours positif amen
kolo eloko azaka na faute eloko na ite moi ki moka bomango to salo ya lingi nazana bilamba musu na kana na bwaka miso na ngina bwaka na raisonner ka ndenge pesa nga lokuma gote beba zala wana ngapela sala bongo na boya kate ko maloki me beba yana mbeba musu na zone alata na limba na kaba comment wana tikala souvenir so na simile na kama bite ote ezonga na bimisa deja benangina bwaka na bite binu misa bozonga oyo kende Paste comme la quoi ebele mbana mba na tombokela ngo pende bezo changashi bapamba okangeli nga place nana to di voyage ben abi na yena misi fait échanger mais na tali ka te bozara so na kama ba convaincanga na nini c'est ça baza pe na valeur ba manga sur escale okumute solo li pasta botika lo kwa na tala kabino botika lo kwa bilamba nostalgie yango yango koma tana nalala na pasa pyjama na lati atango nalala tana ngoko sentike na linga ko kaka mageto be o baby yo poza biloko wana o comprendre makamna na komi pasta na komi yango moni mukili faut ko akoyeba salaka reconnaissant na makamba zo salaka yo amen bolinga ka te tango bato bakolongwaka mokinde botika kosaba makamba minene non deux fois ezana ba congolais balingaka moto abungisi pe mande basaide ba dépense be ebele ku congolais balingaka te wazotala bénéfice ata na 100 francs kapasi na tolo bape nazozongela si mwana mateyo nde bato bakima balingaka kotala oyo te bango balingaka kotopesa bango esengo bazoma bongo basepela congolais de fo na e allié la moninga tina suka na bimisa ta loko moko te ebele ba congolais oyo ayotia na nzungu te olia oyo anga na kolamba sa oyeba ba congolais nazolobela polele congolais yango moni Congo elekela wanga kombo ya Congo eza kwa lipasa tika bo il s'appelle lipasa biso na Congo anga mapasa mais Congo côté na biso ndane kate teti Congo côté za teti Kapash Nathalie de conjonctive toi que la mboka mawa par tika bo papa Kapash au circulaire toi que la mboka mawa que la mboka mawa eza ba condité eza population te eza mutu nyo so za congolais OK Kapash na zongela pena lobana simba kombo na komba metolambi te na ndako ninye tinanga na simba kombo na tali batutu bazate ngamo pena za na sila nani ya simba kombo kombo na misi nanga na la kamena mo lopangu sa salite kape komenanga simba ka ton azole que ton voisin tali na po komba ka to kombi ikamusina na kombi na volonté ya te na zalaka au juste à part ngana na kosala o basala ka pena monité na reconnaître ka ke na zalaka awa c'est identité nanga yango soki mutabimi brisi na lero na expliquer que na boko komba poto lambité d'abord so na bike to lambité déjà na fingisi ndako tant que mona suna salité sango na ndako ebe mona que propre ya pambe pana bango bazaka sa salité au solo li Congo nango baka moya ko yana mopana libanda ya awa mona pas to zalaka moya ezate te mikolo moya ezate soko yana mopana na valeur apia ko tongo kindaka pana bango valeur esili pour beaucoup tan embouteillage ou la qui sentir là moi que à tout niveau tam pourquoi to kangami te tantôt embouteillage ya ko bani koto na moni pourquoi to koti boyete to rende biso moko to za ida ko sala banzela te to ko pseke no côté za kana nzela te ata lo belo côté akozomboka na bino ndenge nini comment mboka munene be basanga nzela mabeta ka to tango ya ka mboka na bango kitoko to moni faut sala attention capable ezaka na makamto lubaka amen koto moni ba mbako malamu te ko mema mopaya te côté bamba ko malamu te okena mopaya te okende osambwa pam ya soloko naso belo makamba miki avant que nous tenesika talaka valeur ni ba piaka ipo soko mi batu na kombo na yo valeur one ma e mata za bongo za bongo c'est faux achetage ni loko ke ba pena batu musuba ko kana yo ba benga ko na soko kompo ba selo likamba di chopo ka soni bakitiso bakitso OK
zalaka na sagesse eloko moko tiraka leçon ko bimisaka mabe na mabete na leur ne beta kanelo kwa bombe boza résultat te mona ka mabe ya baninga bomba pe peso leçon bimisa bango zoba benamisu bango banza maeli kende ko tala mutu soka dénigrer sa ligne so fanda nye yibande mayeli ko lobela epete chelo ngya ko seka pa mona te ko si osiliki kende pembeni tirer leçon amen mbala semation soko tali modèle batona nyo soko tsebona compte ki omona bango bete bazalaka bo bazo bati bazo mayele bato balakse bango mayele kaka bato bazaka mayele bato mayele nde bapesa so ba mayele o solo li pasta sikoyo kozwa mayele ya vie na kobongisa banzela mibali ndeni pasta mayele ya kozwa na bato eza mayele kozala ekenge na confiance na ngeleka na bato te poso na pesa confiance na bato na kozala trahi makambo to mona même na ba famille na biso ngata des personnes na famille so basalinga mabe na kota bato nyonso rendre comme si bino to bozande ndenge moko et comme la rappel comment ba auto za na bino nanga bo moni pesa na kola boye binga makila moko na ko présenter bino mais bo selanga kana mais ba photo bo mona bilengisa na biso disika moko ce qui bino ba o yanga bo latinga makambo be bongo libande ko za ndenge ni ekenge nange banda wana place na ngamu ko balinga ngate bongo libanda on peut confesse nanda na linga ka batu ponza mbacha bolingo na 4 mais na zakane kenge pona bino na kochanga danger te ba o na chela motema ba traizanga bongo batalibanda mama nazo peso ba piste clé soko lingo ko matina rond point tambola mingi na frein ko le kakameza moteur asika dimaka moteur ko beba na frein kitoko ke moteur asika frein mabe kamia kizaka me frende ya sika frama ibi kama kizaka bato to mona kapamba batanga teneti bazoba bavorien bavivaka na mindondo mais bazaka na sagesse makanisa ko pesa bato respect na vie c'est que batonda frein mais moteur mabende bozu pete franc kitoko mayeli mingi ba moteur asiko kutana mutatanga si sa classe makama minene po quand vous bato ba camion okene musika bato batanga bazaka na vision comme bato minene frein mabe c'est que des frein na ende comportement ko na bato ayebite makamne na c amen frein mabe les belé bana ba frein mabe ba bomisa ebele sa bayeba amen yoko mata camion lenga mbango nzoka ndi frein mabe or ba camion moteur kitoko lingami ko filer bato bayibi français na banglais bandika makama minene mais bon musika mais so za na comportement mabe basimisa bata pembeni mingi touche na mona vous comprenez kalki na sololi vie amen yango moni avant que de fête bandeko baba bola tage la mani rolata po so ko kiro même songa mama tika ba pasta biso ko ira rolata chaka kolata na limite eza na place mso olati oke makamne bebe à partir de bilambo olati okoti bango zuwa ça ba peso kopela ki yo e komela ngebe balinga ko na ndenge moko ya mabe ba tshela ba pesa bango ba sepela tango kena na ba talika kolata no ko bango ko kan be azana no beton to pesa kop déjà ko kana biso bon so to pesa c'est ka kopi akopile mukili late lamba ya musala lata ke lamba selo niveau calculer tomba bengele liyo nakoma bongo yana pasi msongo kende longola bijou cha pembe nakoma bongo kende na mayaka na kingo totolo pamba mutoke otala aseka yo akamwa no bombele makama minene poka peso ko la bomba bijou na attention so comprendre na comprendre solo li pasta abe trop basela secret tozana Congo esengi makam na loba OK Congo comme na l'air moko verrouiller yo po pesa o raison kopage undi manongati na maloba na bilamba si na air surtout air na solo belo makambo yo kanga na famille tirer les sons na air sundeni air alikambu zaka nango ponctuel OK émission na yo moko katela ngo ndelo nena sala amen musala zoka lokola musala za ya yo moko kolo musala nga mena zaka lokola na muta komanda nga menga moko kolo nga na zo komande nga wana nga na chabi kila makambo comme si yenda zo diriger nga menga na pesa bikila ngo pesa kana nga so na tosi makambo moko na chate compagnie ko poya po na ngo zo pesa nga koma mutu debiso ma to chabi kila kata bikila amen pesa ngo respect na ko viola ka droit oyo te soko yo ko kengo ti suka solo li pasta en tout cas yanga na katela bikila na peso ba se o za makambo ko boyo kanga base ko koma tin objectif pour nzote koma ele mona ba bibi elongeza ya yo nzote za yo chaque jour to la mkama chaque jour za ndenge moko te amen yana mkumsu pongi ko so na 5h pongi mkumsu so na 9h mbetu moko pongi moko mela mkeli différent
mobilité. Et comme l'anga. Balala retard. Balamuka 20. Balala 20. Balamuka retard. Challenge. Yango pongo na msaka retard monala ki avant. Ezoki nda embouteillage na butu poko matango na retard. Surtout les langues. Yango na jeb eyamba makamsusu mkinde foyeba. Amen. Oya lola tokotika komona ngote. Tika boy papa. Mama tito za koko kwa banda ina neti 95 ans. Tio gozongeza makamyo so komona mokukisika makamyo mokile sengati. Mututo ya mkila kinda zakana mankali kumoka monate. Tika boy pasteur. Je te dis. Ata bakoko babola misusu baya mukili bazonga bakoma tangola ti. Bakenda ne songa vike ba viva. Mais oya kende ba voyage poto ba kina pitala mingi. Donc kenda ka poto mingi otala wana tamtu kuma na mboka te. Ozana espérance makamba libanda mais na kati ya pena moko na oyebite. Mususu abimati makamba kati ya bango mingi kolika. Donc mutu moko ko kusanga swazati. Ato mwenye intellectuel balatie bi coach. Azana makamba mususu batuna oza illettré. Tikabu. Abimine international makamba ko bapona mindeli. Na mona mutebi français, anglais, portugais si langue mais ki munona mboka so ba tuna solo kwa baba faut que interprète pas yoka so mingi mais pays na professeur na ye. Abimine na momo pai. Compagnie mukinde zoke. Yango moni ko banga kana hote na likambo moni okoki place wana suka. Oya ko comprendre yo akutala. Oko zana besoin ye ba yo. Akolandela otina makamyo so komona. Amen. Soko zana pose eloko komona ba défaut na ngote. Amen. Soko zana nzala okobateke pondo ba cheki musuni tote. Pembe na kotona nde misaka ba défaut biloko mene bandeli nzali comme ça biso zoba. Solo li pasta. Soko moni mtazana nzala nga bande kola bandiko pona zanza likoli kolo. Pimele misuni bomba pour le fufu to bebsa misuni. Or mtazana nzala se plana misuni tan ngande fufu sur pas équilibre badi. Défense inde ça l'équipe gagner bataka ba sortir mama nazo pesa au programme sérieux. Et loko ezangi biso. Ezanga. Ngapo na nga Congo ko ke na gauche ngana ke droite on a résultat. O solo li. Alubango pété. O Congo ke est. Mama ke sud. na lubango pe na limba ekweya ebaluka bababo na bachango mita bafina na pause na rena pora pekinga ngana Congo te to na contrat na ya Congo ponza malingana ya awa na njela ba mama na papa contrat na ngana nzambe na Congo contrat na ngana Congo za na nzambe na bata mukili mama na zaka na fo mutu to tsaka na mutu ngana Congo to na problème te ngana nzambe to na problème amen na ya awa po ya linga o ya lingeza po na ngai kusalima Congo ateke na gauche to droite o ya ngai koza toujours positif amen soki pe na so boya Congo ke na pasi tanto na nzela paso baninga bakolola ndengali pe kobi e kobima soki peye bongo ngana songi pia piaka tika bo pasta mama na zo betelo amen o solo li oh mama o ba calcul mo compliqué yo za réserve zo c'est pas na titulaire ça toujours en forme ko beta mo koni c'est là ba buka ya bima bongo za poste c'est ça ngoko ma titulaire sambande titulaire abu kana yo réserve ko okota poyeba. Pasteur Boni. Oh, on s'est depuis Erninia. Ah, capable pendant la découvrir bio herbe de cacao na komi fa. Sika boy. Oui. Oyebi miloko esala na nzota bana mibali. Na biso na komaki no bati. Basi na yango makambere oka remontada. Ya ko remontage yo penza. j'étais capable mais comme on pianga ça. Pasteur ndenge za boy pa bana mibali. Esukola ba rein. Ezongisaka force. Yango na yebaki. Elo bata diabète. Ekitaka to ya sucre na kati ya nzoto. Tika. Traitera biloko ebele. Bio herbe cacao oyo. Namona mona muté. Eza na ba traitement ebele. Epa la biso basi et débouchera ba trompe. Et ça la rappelle que sucre diminué ka biloko ezosala na kati ya mobali na mwasi pe. Oui, ba règle douloureuse. Koniata. Oh, na melango tonga pokwa. Na uti musala na za nango. Et biso bata birobo. C'est que ça dia douane na banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Au battement na kati ya bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout na monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mwasa zo réclamer ka kancha ko mini bambanda libanda. Utika bio herbe cacao.
Olanda bilanda landa. Biso bata ba siko to melaka siko chaque fois. On a mis Misu tout. yango. Bio air. Kapage lobia ba douleur. Ya libumu baba vente ba wapi. Na ba rein. Nyonso. Tika. Circulation sanguine. Nyonso. Bien. Et très rapidement les os circuler ma case bien. Oya koyoka biso trop. Ba AVC. Yoka makam. Yango des autres traités. Yango base. On est tous livraison pesa partout hein. Monde entier. Partout dans le monde. Oza na Brazza. Ba numéro to okoma. Oza na Irlande. Oza na États-Unis. Oza Kinshasa partout. Pastor solo liko. Na to betro ba série. Ya pété. Na ko remarquer les sous. Makamsi na zo landaka na Congo na zo mona ka ya boy. O matanga. Yokanga matanga na fête ils en plein ni na mboko ya makasi tu matanga et puis souci to zana ngokala na ba matanga ya kolila ka mingi ya souci ekenda wa matango ezalaki ya bino te mozolo talika mutana motemo ndra kufipa na bino ekenda wa ba souci so matanga kufi na quartier potela kitata lozo bango ndro komona yi ekenda wa lelo yo komisio matango moni bato ebele sur 100 ba ye 4 nde baye bien. Oui, les nyonso wana mama matalana. Ba mona ngale lelo. Ba komi ko comparer. Mususa ko yaba ndo tala cercueil. Alo baka mingi cercueil ba kundeli ye yangoyo. Ezarone ko. Mususa ko tala cercueil te pourquoi na mort ba checker awa. Il fera ça en déplacer terre. Mama. Pourquoi bakundie mbangu to bakundie retard ouais na l'élite pour la yo ole la mingi pourquoi les mingi allez la théo pourquoi l'élite bakundie place terre pourquoi bakete na place oyo mama na zo betro makamaki ça na matanga pe ko bunga batu mabete na mama soko za na matanga keba comment na place ya matanga oya bosolo oye ko ta ko système ninga na matanga simbi chombo na maboko ezalaka te ona batorgei kwa ko inayi aina na linga ka civisme zonga na Congo civisme ezate pa batu babonga nde babomi mboka babola bazaka na droit ko lo bate po bazanga bazela ba pesa bango bao bazwa so ba mama bao bazwa nde balakisa bo babola nzela vanda na mutatanga soka leka pia ka boko ka ite vie moka sala muyibi soka nginda nyoso ko bokondima treba poleliti babola bazanga loka koloba te souci na bango ka bazwa lipa mobola côté baza 10 yaka na masolo lokutala kisa bango mbongo bakondima nyoso koloba tabitinda finga be bakofinga ko finga comme les réseaux sociaux pona piaka te piaka olingina sala oboy finga ayepa bandi ko finga biso pe ko to lula mabeto betele maboka zu ba viebe ebele ari ba pese fever or fever on est arando oui mo makuta ngolo bito ko ta finga ki dépasse makambe beba na zo le biko clair capage tozana Congo soko na vendre mo mutu mabe tikala kana mabe c'est le club bloqué côté chambre fan et pour la kate soki courir kete tika boy malamu eza chambre froide malamu pour la kate et ko ta na frigo a te sali 4 mois tant ba ko chauffer ndre bela ki na tongo tout na mikola mama ki sali 4 mois ma beza kwa biloko mama ba chemi sapi oyebi na tongo ngai écoute congélateur te ngai ma beza biloko bali yango mingi na moto biloko mabe na lera moto ezaka na buso komi pio bwebe ebebi ma beza ka succès na lera bimisika ba finga yango pesa kanzela so komi 4 jours mabe bandi ko bimisango alobaki mabe muso côté ba via Sengo yango moni ken mama na zo peso conseil okoki ko nuna a partir ya malamu zo sala sa au l'église na matumi balemisa tumi na etika capacité fefe mutu musa ko tana rando na butu batalika bo fio te azaka bien botika oyebi pete ke danger sala ki mabe komela ki yo baleki si yo pete OK mabe musolo baki lokwa ma sekio seka ki tokane memela ngambo na mutu wana te na batusuka batali akoma fika ki mutu te mama na zolo ba makambo mukili bakokumisa omena sima nango subasma capage osolole tambola ne kingi amen na peso conseil nzela ko lekana TV ibimi pete na Congo mais ça risque na ba pays nyonso mama TV za mama na reves oye bisanga ko collectionner na TV za reves contrôler ka tout ya yo za cible partout ko ta moni pasta oza na droit erreur te même likamba muke ko tika film na munoko batu sa oyeba
erreur na yo kaka mopepa libumu elaka bato nyonso so yebimi kaka pum bato misato bayoki bata bamoni accident ye bakopanza sango moto liboso mopepe ya yo bamoni accident kati bato mitu batiango pembeni oyo ayebana nde bakobimisa likambo na yo yango moni soko olekaka na tv ozala nani oza na 4 personnes bayebi yo veruyaka makambo na yo meme taxi ti ozomata maloba koloba kengela mosusu akoloba no likambo lokola kanda tuta te lokoloba ni mpo bafilme bakende kolakisa ngo mbangu oyo alekaka mpe na tv likambo na te ya moke soki alobi elataka ngambo lokola pilato soki nani edoki ndeti jida ateki yesu mama na solo bana ata babetelo maboko na 50% vanda na yo yekuta lobaka nanga boye etika libela et affiché ko leona lobika bonne journée na bosani n papa oyoka ba critique na kanisio ndeko bananga na droit na bibo kutu ko remarquer sikoyo ba nyonso ba profiter pour na critiquer tala malamu to bakana bango ba yoka kamena suke sanga ba tumisa tumine ba lobaka mabete ndena ko répondre bango mabeki mal éduqué faut ina te ba parano nto ba mema kotoy na malamu to zo pesa bino bana mike kutu bana mike ba kendra gardien pour koma na primaire ba zo futela mbongo au Congo le bike au fecha toujours là bino droit ya vie te kongola mutema mama yango na bike vita ka ba congolais na linga ka bango nyonso ko ba congolais mais moderne vita ka bango na yebite même nyoka na ko kendo telema pembe na nyoka ki pembe na congolais tika boy pas je te dis devant Dieu na mona ndongo vita ka bango mama na boya ka nyonso na tela ka likamo 1 2 3 sama éclaté na kati la ngwa avant ça va danger ya na yebi culture na comportement ba yoka nonga bien obike na Congo to na défaut moko to ningaka te moninga progresser mais na musana na yemoko na kompola te so ezarani Congola ningaka te ayoka zo progresser mais na likambo etali ye na memanga so ko zo progresser même bozani métier moko te so bokutani foka ya likambo na yo orata ebele pa bato babengisa yo na bato bokutana te oka kopesa ye mbote bonjour amemi kuna nga bengisa ye wana kutala kutu boy yo koyeba te njoko babebisela dossier sa oyeba sa prophète soko zo comprendre yango moni soko yebana mama talaka bato koya na bobota bolingo te kongola lingi bolingo te kotokola kisa bolingo ya bango nde bakobimisa zo baba kwata yo osololi balingi bolingo te bapa balingi te na zolobela o makambo sérieux ozoka mate soko pesi mutu privilège kozwa kimia ndalo bitala zoba yeyo kongola lingaka nyokola ya lela bonga tosa soko pese kicho yo fanda fanda pembela kan soko bokoka na bandi kupitosa akomi na kosalo ya lingi tika papa ojidi bako bengo na chombo ya yambia bandolo bakwa yende patron mais na mutu na kuta bengi yo to saka makasi pona ende li peso ko ta futa bango mais soko yambi lingala ko katela yo ndirenda ko mikolo chaîne o futa ete asidiki bato saka na bango comptable ya ko sele mission so 4 mois mangalo ndirende ko likambo mokili le prophète so makambo nyonso bokoloba oya koloba bakoyoke mingi loko mama tala bakoyoke mingi koleka yo ozarananga oh mama lobabu ya bakonze bele babima mabe pamba ba mauvais conseiller conseiller yo ki en comment mokonza kokabela muto olipa be musala muto asali pokana futa ye ayeko mapa mokonzi loko babetele dossier lokuta créer ka po kwesa muto na manka mokonzi mo muto ngo sale faveur azakutu mutu mabe tala soko te tembe tala ba preuve yango yo na boboto le kande muta pesi mboto pesi kanga photo to kangi akela cha photo muto asenga ki pardon bo kanga ke no kono de pire ya libela tanga kola sepata abasa ande pire kasi yimta poting ba dossier na nyonso soko bende pembeni wanene eneni ofesha obimi ye sandimi biza jida nzokande après bizi bokanga ya moni evitaka ebele evitaka ebele merci pas so pesa conseil soko kengeli yote jamais eloko loba ya ko kengela na mona ngo muto kolinga ngako lekanga zate kengela na yebisi yo muto kolinga ngako lekanga moko azate ngamo na prolongation na contrôler ngate kanga moko amemela ngama mabe ndeni pasta yo moko kolo yo moko po contrôler to moko amemela mabe si bazungu super ba sentiment ba makambo so sala kan zoto so pele ke comme ça zoto na manka to benda ba malade musu sato ye ba likolese ngona zwina se pesa nzoto o sepelisie akoti corps étranger so so comprendre ça corps étranger mingi yango moni tu na fini amen
Au laisser malam, merci ba pesa na bois. Au laisser mabe, merci ba pesa na bois. Ce qu'on appelle ta calcul au juste nino to sala ka malonge tika souvenir na moto. To tourna caron. Tongo ti poko to sala ka même exercice. To mesa na ngo me reporter biso rien na gagner to te faite za. Ko bongeza bien pour ngona ko dépendra na bato. Mais so pose mbongo comme sur na charge ko pesa ka bato mbongo ba nyoko matena yo ba ko ko sengaka. So ko zaki pete ba tikio ki même pas ça ko zanga ko misoso ko misuso ba bato misusu. Pasta nzambe na ti de journal lelo. Semaine obiba o tukosila. Kalki na no betaka yango. Bat bazanga na kopema. Bato bazanga bazaya kopema po bachaka bango kate. Mais bazanga na pasi po baza suba ki ko dépendre bato mususu po ba vivre. Yo kama ka. De pasi ya kimobola. Mobola zanga na liberté ya kotike kimia. Téléphone sonaka te. Yeska koma ka charge parce que ndiko talaka po ambete bango ba piaka ye. Yo moko bombi nzoto zwa po bato batiko kimia. Tango koma na kimia ozwi ozana bato mususu ko botela ko ba problème ka po se ko beda bedo so ekende. So ibelo na kosenga bopesi te ba koso na misala 1 ba koya na 6 dikamorasa na tongo sia na 15 comme ngo 4 jours par là ça mikola ko sa ko so pa be na mbongo adia yo na bobote lokolo ki paratoza na tante zo pesa pesa so po bi na kopesa te ya za na mbongo mazeli ko contre donc ça so lo ya loku ya lokuta movema stunga ba nyokola nga ngaku te klobati ndena zebsa yo facilité ko sana batute likambo basaka na 3000 na pesa bango 3000 te za fuba zota 10000 o pesi na volonté c'est ngete baza batroko langa na ntango yo pesi ka 10000 ma comment na peta pesi 10000 c'est que na likambo to nyonga ba longwa na bolinga place pesa ka bango ba matisi likola faveur saki bango ya cadeau mutu mwenda lingaka te basa ele ofele na likambo ebité mutu mwende bongia selo likambo na nesilite ko pesa ta fufute yo liala lanzala wana kutosa kwa na 5 na sisa kwa futa loko cheleka fufu atondi habite to kokai na iseka na salo na lingi obenga na koya na 9h aye 20h Congo oye o étudier à pasta aye makambo on dit paka yo monke nazo betelo ba dossier ya makambo mimboka er moko pe ba konzi bazaka na posa basala malamu pona pays batala kana comportement bato bazanga ndenge ba fichaka c'est ça comment kozanga ngo ya bango batiaka mbutashina na njela sheki poko balangwaka bar to ebe saka na babarabara na baveli bar ekome ko eba na te na babarabara partout et puis ba kite saka vidité chaque tongo moto tu ba kaze na njela zonika so masanga ba nani ba melaka c'est ça na pasi ba mela bongo na bozwi ba ko tongola ngo kana yo na kati siko hypocrisie ya ba congolais koma kota zela kambongo soka ya ko lembiselo ngondere bili kambuke aussi mi $5 10 on a comme fait kota zala kuna boya me ba retour ba deselimba soko so comprendre o comprendre makamwa ndenge zaleli do moni Congo place zoki na ko pweya soko moni congolais pia ka bani maloba malamu kima ya aventurier tika boy mama soko ke ba malamu congolais simbisa e congolais ta 200 300 Otra boboto na ye. Oui, Didier Bango Penza. So moni congolais zo betro ba biographie à vie, c'est pas de l'autre côté. Wana mutambo li kobo le rena, sirena be péché, quoi ça be. Kabele ka 100. O senga merci ko zo ki no somba kisi. Ba koma ko tala bande ko mona so bonga manga ko tana bandu pango na obale. Bandi ko kosa lokolo to kingo mwa ke ko kosa. Na ko zaninya wate soka soki fixa mamuki wapi museke ba mea misa lokuta o kingo na lalite 3 jours tango tebite ndeko na soka ku filisu masa o soki na passe pese na petranga zio ko siko bimelo ko ya yango na banda na pharmacie ta mi pharmacie ndekala ala bandi na sebi ngana ka prete to kutana akebenga ba oya melisa ka soka ko mi piaka batima ka yi ora kenda to kolakisa mama bana ke mama to kemba ka ndeko nanga mwasi be mobala pesi ngambongo 50 yango zwa chawana 50 msutana ba mama eloko te yango moni keba kozala mwasi ya buke misère te na via mobala papa tika bo na solo ba pete bo longwa na mabalo ba mama ba yaka na ba 1960 tina ba 85 tika bo wana mabala te te mpaka mpia kalinzanza ba mama na batosa ka po mibali pe bazaka na ide ko tosa ba mama bolingo na bango ya tilelo dimisa biso ekenda bien ba bata na alliance toté et pesa solution papa bala mama te makuta ka mobali piaka papa na mbamba bolingo na mama akoma do na ndako tala biso ba to kuta ba papa batanga bete me na bandako bazwela ka wapi la plupart ba tata kala nyoso kuta moko te locataire kaka ndako ndako soki bateka ba ko teka na kimukolo bana ba chaye pression
Ce qui est en dimanche, fatigué la bana. T'as la bigrafa papa atangate boy mo ma somba terrain. Parce que biso ba to me ko tanga de loti lo lipeza wapi. Poyeba. Mabala eza wapi. Parce que makambo ba papa ba saka na okana ba maman soko la tango le lobi maman si aso boko telengana. Ko sala moi so mobala kangyo na singa taba. Ko lia le realingi. De moni ba fi wana dikola su ko luka libala ba kota mamaki. Atiraka na titre ke na bala na bana kendo tala siko modèle zo ba photo na yanda kuna libala nité akomi koko Valérie ko kalikola ko bote belesa ko lia malunga tika bo pasta moi si faluka maman indépendant soki oza moi soki na ndaka mobali faut ba sentir que matama ndako na ya libala changeaka na poso ata bobunga te libala piaka kimia maman nazo peso conseil pour sentir que te fio à l'aise ata moni ba on a kikuku santé fundaka oui soki yo moka tozo bete beta munorme ba moni kaka ndengo zala kina ndengo kezo simbate et puis oya zala ka bien te na libala comment ka ko expliquer ndre mathématique eleke pasi na motu mando za ko lo baboete okome ko lo ba so akipana ba on nda ko lo bebele na suka rango nani bo sai bete pa ko te combattre o sai bete pangusa o bo sa bendeni bana wasko ko ko boto le loka kutina ndako pa na libala mwata umkena tikimina pena bo chema mama na lesi boy akotanga ko mama po mama ndeko ndako kolimbisa ko tsaka baleki mala lesi pona ko sala to benda badia puisala kenala mbele mobali mabala wana erebesaka mingi na mwana tazo ko sakolo ba mwana nekana misu mwana nika so mwana mtu na nguba iti mwana mtu na manga iti lese ke lokoso na bine ifundi na mwana obaliaka bien so mwana bato kima kanana ameko kosi na maseki moko be ya après si mabandi bona ba pesi pelo ko sata zo mwana oso na mwa ko kamwa na zo betelo ba sérieux problème papa ko mabala na Congo tala si tu mi balo ba mo français surtout bango ba sala kate siko ba pangaye place na lelaka et on tina kotanga nini vraiment kotanga base ko pesa vie réseau bino to botangi beaucoup illettré c'est ça na libala français nyonso ba sali na l'état té o bazana misala malunga te tande bazo sala ka bana basi et puis ba lango ka mingi na ba barka mibalo batanga mwanda okuta mona ba français ba toksa ba beta kama selo ba directeur ba bureau parce que moi c'est quoi tanga bien te ko gan en tout cas parce que moi ça banga ko bane mingi po mbala beta ki makamke ngana ko saka na l'état ko landa bato te mando ko sila ngana ko kota na okuna ce temps ko bela moi si 2 mois français 4 mois te papa na moni makambe za tanga papa mwana nazalo bela yo via ba courage ba mona ngo pete mera na solution peso bomba pesa to ki pe gouvernement ba changer nga ko tu ya ko sakalate ndo moni ba changer ataka tongo tani boum abimi atako azaka na makaro ko panite mais ndaku na etala sukati suka baliaka bien bana bakamwaka papa quartier bakamwaka papa ninyo magana tricot lemba lokwa libaya ayaka na mapapa mais solution ndaku ne OK c'est ça bali on a basa soutenir na Congo batikala ndam mais pasta eloko polo baki o ya mosa ndaku famille kipé ba telemela ki yango moto na nzambe Marcelo mais on dirait aux arana raison quand on le bargue moi si atazo ko bota fasimba nzoto lokola chela zela ba ngonde ba ngana ebite façon ba ko loba na bima mabe na lemba moi été na kumisa ba chelite na lubande boye na pesio raison ba chel baza basi kindumba epekisami mais bandumba baza bato nzamba zana ngo besoin OK pour basi ya expérience baza na sagesse ko bomba mabala makasi ko lekabasi ba eka sika eza normal na lubango na ndenge ya mabete na loba pona ko laksa ke vie eza mwasi ya libala soko ke na libala ko mitika kate pona komo ye libala obanda ko banzoto mingi na bana ko leka libala eza mabe OK bana baza fruit ya bolingo kolo bango tata OK okobwaka bana te po baza bana tata wana mais mobali azana l'air na ebana na l'air na bango OK nazo bano poleli non tia bana soin mais ceux qui papa ye papa d'autorité numéro 1 na papa de bana obaye comment na l'air papa za aux autorités ya bana koleka papa papa ndo bano makamso zana na cuisine alo bano obimi boy alo babe mutu na fenêtre donc aux répondre papa lo kwa mopaya moko bondire mutu moko za orge. Nete sozo comprendre.
azo peut être ba rapport à sérieux makamba moni pour me consoler ça yo camarade na yo moi si na yo mais comme à l'air aux occupations mingi na banda to tipo kaka na bana tumba itanga zo talaka ko lobate pesa ka bana na ye mais zo mona sko fala na ndaka ngwe kiti par rapport na bana ba ya so na zo talaka na pesa rapport mom kete na zo na kete la masa na ko ka benga aw amoni à l'air na qui n'est pas masa mon avant tanga ko ne pas masa avant ba bandi masolo sko masa na ko yo ka bien ko le ka yo so ki masa te pesa fana so mena moko ba fio ba texte ka kabri ba zaka na conscience ko ba pesa zo te que ça salité poto gagner ba kia photo za la soin makasi kabri moko mona zo tana sana te so sachet na se moi si na bala kuto zakane matie langa so aboyete même maboka ela langa so ka bizwazwa so ina sale reproche ba ayo de bandition lelo ndako nyonso ba sala kango biso tolera na monde mabe bere OK on anda ko za na kopo moko ya papa basimba te même na bana c'est interdit ata bongate o kopo papa o sanya pa ya papa ba fi muso mana kacha lupango mobali soka zate sanya pouvoir kati ya papa cheli voisin tant ba fazer ba kozana ngo ba mon tant papa yo cheli tant ba fazer ba zo mona sano achela kabiso to kande ya mobali na ye valera ndako zoki ezokita ke bana mwasi azo lamba nzunga biloko na ba voisine ba ka kufungula ta basolo ba ta ba théâtre et si ça ndako na va valeur OK ke bana ndako bo feno bana ndako bo zo koti po bo mesana senga munga na miso mobala koti sa beta ko atanda ko sa libonge sa ba signe mabe ko laksa ke point faible ça so ça mobile ko timbela ki mutapesa privilège ba sakananga moi si bo observer ba si mama ba te bele ba yebite tan lo ba bele ba solo sikoyi na mona ko a côté et ça ba point faible ko mona mobile pamba na quartier OK mama place ba chaka mutu akolala ba kotsa n'importe qui te mais ba ndeko no mususu propre ba kokota tina chambre no ba talaka te mama bishaib sanga talaka ba kanga chambre na zo belo makamba miti amen et ça ba kamala so yena bango ko suki sa ba même na veranda yana ba kamala su mema bango pena na bar bo fanda sombela bango loko bakolia wana bosola wana basema njaba kindi zo bakiti bimisa cha libanda okota n'importe qui te so baza 4 na oya pire pense bango tout libanda so ba ki oya pire akoti na zo belo makambo eza valeur moko cha na mutu mama ebisa o menango na loenge te mutu nyonso mutu te tika boy mama ebisa ngeloko bobo ta ko kabila bato eloko ba meka bali a obite nyonso ba sepe na go olambite mutamaladi asenga biloko kuna esengi tanto biloko mingi apekisa ba tyango mafuta mais soki biloko lambe mutamaladi ba pa ba ye loko ezaki mebele te na tiela ndambo ba pa loko na ba ka soni te ba mona kito lamba kito pima te or mutasai saki biloko na bolamba mutamaladi ko bozana mbonga malonga te bo profiter ka moto la pe na ndé mutamaladi adi alingi parce que ba pa ba o cheli bango tamba ko meka ba moni balie me bango ki boko mabetanga ba ko kene sango na bine baby balamba ka biloko ba taka mafuta bango ba chete sanki beba ki mutapesa commande na mutamala ya malade to pi me na bino bo kabakate to chela bino botonginda ndaku so so comprendre deba makambo foye ba kisa ba tiroir ya ko pesa ka vie raison amen kozana ki bo moto eza mbongo te kozana mbongo sila valeur na miso bato soki ba monyo ba respect à 2 minutes pour ka ba chino soko ke ba ko cholo mingi et yana ba peke mso soka ba ko respecter makaso ndio mtu moko saki na mbongo pesa mso ba bange libela ndio ndé autorité afine sala ko lika bomen même piaker na mona autorité on a autorité ça le kola ya suka kupa kati ya suka soko tikali nyonso ba filmer mais kupa kati eza ba basaki mutakala te atikala ki na boyme na tili mais ce qu'on l'a dit bilamba ka koto e monani to monaki mutakala na ye esili etikali me to abat autorité za bongo autorité za mutakala ce que ça comprendre na comprendre pourquoi ba to ba musuba za na mbongo me ba za na valete na misa ba to ba wulula ki même ya yembe moyibi yeyo na za na mbongo papa musu apiake te bolekisa papa aleka batiko beta match pona papa na monango bokata père aleka mais piake la zolika makolo otukutu musika makolo ne peut pousser ma bangi makolo te batel pe taza piake batelemisi ba dependa papa aleka ti ya silisel bazongeli match baya ya quartier pourquoi fallait ni ba pesi na papa na piake ko leka papa aleka na ti bazo boya soko leka yo aventurier bon mengo ko te ba place nyonso te biso neto mama biso ba bola neto banga bomengo makasi poto za na société zwa ba ba meka ko zo ba banga na kapenza te bataka parce que bagage ni nyozana ngo pona raison pesa mama na zolo belo makambo ya mikie vivaka na sagesse ya likolo ko leka bomengo na maboko kotika na valeur libela
Amen, pasteur. Mbongo ayaka kotala moto pa zongi soki biko bomba ya tikali oyebita kimio. Mais dignité azaka libela na moto soko pesa reso banda bomono tosi ngwa valoriser otisuka. Tikabo. Comment batu balika na kindumba atanga koma na ajimoka kangama seki parti lelo dignité so ezonga. Ba beta kama solo kindumba kala po ba dénigrer mais valeur comment na ngole ki bato to basaka kindumba te. Au solo satire pesa mo valeur. Au logo te équipe na nzaki mono comme ça ko tir réel. Il dit 5 Ligues de Champions. Avant de pour la part, tu as la titre na 5 Ligues de Champions. Valéria. Nga Scudetto. Yango moni fotala o solo na nani. Na koma penande kotala. Na lo belo polele. Ozo so na nani. C'est ça. Place on foi back. Ata na famille. Maman. Na so na nani. Na yebisi o vérité mukileza na escalier, mukileza ko ba chiffre. Tika boy papa. NAD bazaka famille so batangi ba na la raconte mutu mutazaka na valeur wa pesa. Soko ke ko ba pesi o 100 to pesi 200 o ya 200 leki 100. Oui. To zui ngana liko ne beli. Ba compter biso to ko tele ma place mo poto uta côté mo. Na metali ko tangama yo nanga to na poate yo sana senga likolo. Nga 3. Mais elle mo pe 1 pila ka 200 so ba tele ba 1 million. To comme ba chiffre. Valeur na ya ko zanga 1 abima ki pamba na kimobulu. Moyibi ndumba balado. Tanga ko soigner ngwa kilango 6-0 ayako bima 1 million fallait les gens amateur ba te pesi ba tu somme ba bangi chiffre ndira saka mobulu te aleki bino alkiluan ebite so comprendre kama na komi nako nazo ngaka ko pesa entendiment nazo saka entendiment ko laksa bato ba comprendre so po baza na entendiment sinon te ba nozaka na se bandoleka bango wawa si nde mukiliza eloko wana capacité ka kona mutu amen po esa nyonso me médaille mama te me médaille penande na na bango chaque fois na bité ko comprendre ngai takisi mama mukiliza na kangwebele eza na bitumba msokuta nango yote eza tentation ko tala po mata grade nakuta qui que vous soyez kolo mukila iba nzela na l'excellence biso po tala tension yo commune ko yeba texte oui. Même joueur pas quand on a terrain, battre la test valeur à commune on passe au terrain. Parce que ça test na compagnie to six classe. Expérience ni ozana. Si. Ah avant na zo tout test. Maman na biso polele. Donc mon examen Alexa so pe na ba test ko match biso grade. Amen. Atali moto ti na place de akuki, pas comme awale na chai prévu. OK. Ko bando tenter yo. Atali ko motema. So ko tali a kokite. C'est lo qu'on a mingi na ba sala nzambe ba ko kokate na kumu. Te ba ko kokate. A oumei na passe a tomboli bango après c'est vraiment gloire moko boy ba kokite comme si bango kuswana mbulungana mes attentes ngande nani dikamu boy na kusala te fongai tona bomango to boye bino na bino zamba talia okokite or place to quand ça comme nzoka yango te congolais mabe na eso ka monika mwa mbonga kanti limite su esuki on nzambe okoza na mbongo mais ça na ba titre monsieur yaka koleka mbongo na valeur. Le prix Nobel et l'Umbarata. Ok. Ce que nous avons prix Nobel ou quoi, Mugege, papa, ce qui Mugege, Ukwege. Comment que ce soit suédois, américain, laisser comme on a déjà laissé passer partout dans le monde. Ce ministre ba monyo crédibilité on est l'équipe taché ba million na banque. Et bele ba na mabila que c'est un visa ba pimelier. Mais muta prix Nobel bon exaye même ça visa. Tika kende. Pour basangana pour bapesa boboto moko be fande pesa mo ki raison. Amen. C'est là qu'on est sangi na batme ba congolais. To wela ko piyembo ko sato ko prix Nobel eza wapi? Prix Nobel eza na makamususu. Bourgmestre bongisa commune yo zo prix Nobel ata quartier. Okotika na komba to longwa te Kongo eza kama mabe mais bourgmestre kinganda bo abongisa rien ba boya prix Nobel. Ba wela mbonga lokoso. Baboya prix. Flat kindumba bana poto. Na zolo bela yo. Tanto ko tala bango soka leki moyibi yeyo. Na zana ba million. Prix Nobel yate. Kota mane ko miya ko banga pas que l'aéroport fa bomba ne lamba. On dirait moi ça bandise misika bwa fula. Batuwana. Mozala mo konza so bomba na nini. O atamboli maboko bungete. Mutu mabeli ngaka minda tali ngaka molili po bamona te. Mutu malama ngaka minda pangela bamona ke mutu malamu yeyo. Sozo comprendre. Maman nous a fait ce conseil. Mutu malama banga kotambola te partout à Calais. Mais mutu mabe azaki kenge. Sozo kima nini? Obeta ka trop ça mutu malama. Obanga bana. Nini? Boyeba. Bazatala. Ebele basopani.
na ba famille wapi na ba quartier na misala partout sikoyo soko za mutu malamu okena ba fête ba famille ba tumo ebiki bazaka mamemana pour nga to fanda na table ba fandi sisi ba tona kati kolia poison fanda na ba innocent pasta tika bon soko ndiminga conseil bien je te dis bato ba ebinga te mama côté ba ko côté na bitumba soko ti bango 6 ko to fanda pour prouver bango tika bon soko linga mati oya swani sa yo loba mabe ata boyoka ni keba aolingo kweya poza la lait soko zo mataka abaksa un message loba asa l'action premier tour mabe so muka deuxième phase to lukele wapi akoko sangana bato bazano pour ka pa ko isa yo makorompe bango bakwa ko le na suka ne rere me so bungi amen so bungi so bungi pe na lo baka so comprendre kati na comprendre bango ne ba comprendre te na comprendre ba jango na komi o solo li yango na loba yango place le wana saka nango très fragile. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozana's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozana's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozana's House. Amen. Namanzela koyebana eleki nzela kobonga na kilo. Tika we pastor. Mama na bango père chaque jour. Koyebana na kobonga, koyebana eza pasi koleka kobonga. Batu babonga na mukili baza ebele sato babango. Misusu babonga basomba koyebana na nzembo. Ba yembi eti to ekoyeba mukoba o ba yemba nde yeyo to kamwaka. Me koyeba na ngo moko ba yeba yo epona bilongi. Ba yana ngo ba mata ba kita. C'est ça. Combien de leaders ba bimisa batu ba yeba na me ko échange na motongo ba lungo ba kweya. Ba zonga zero. Otika na place. Mama. Tika bon. Obi mamoto ya matange peli titongo. Sa ekufa. Na batatongo baleki basimaki batu bazate me ebembe salaki welo ke fundi moto. Esalia. Mama sakana. Na bima moto ya tamati oye peli banda butu. Ba yembeli banzembo. Baseli ba fatire. Ebombi batu na malili. Et comme si batu tongo ba panzani bakenda. Moto etikali pa batu matanga balongwe me ba pa seko baleki nzela. Tamba baleka monika moto loko le kufite seke matanga salaki awa tikala moto. Amen. Mama bakufa apela ti bru. Tango tetanite sa kufaki. Déjà kala. Ba kombi pe na 4 heures balongoli sans trace. Ba yaka pa ba leader ba yebana ba komba ba. Ba komba ko yeba na makasi bozalaka bokweya. Po yeba me ko bongeza fasina ko kenentela mena kanyi motema 4 ans na komi mutu. Amen. Boyebi ngate mena orenye pe na point. Na soma pe kana mbuta tukutani. Mais quand il y a un truc qui est choka, epona. La musinga est pas. Maman na otema kama mike. Amen. So yo makama. Yo monike valeur no foyeba. Amen.
bato bakompenaka te yango na semno ke keba koyebesa kwa mafuta kopakola so etikali moke bapakola na makolo te tikalaka elongi me bango na nzoto famille koma makolo na nzoto na maboko bayokani bapesa elongi valeur yo moko parakolaka maboko lokoka piaka mbote esukisaka ye awa po apres elongi maboko batala jamais tolo na makolo obesa ami intime so ofure chemise oyeba po oyeba succès succès azaka ndambo akoka nzoto mobimba te elongi oh document azo betelo sérieux mais bon mengo kolata nzoto mobakolo makolo tina se chaînette montre pantalon jeans awako singa associé mbongo mais koyebana elongi yakata na tricot so on ke elongi ye kapasula otali papa te tout monde qui est aleka kibo so ko comprendre tout monde faut yeba uza wapi amen uza wapi pasteur naza wapi o compliquera combien de personnes baluka kokwea elongi vous comprenez vous comprenez na boire ki moi tof na nga mongo atigo kuna fo mona na page c'est vrai batu balamuki à l'époque moto ya matanga ti lelo moto matanga opela titongo moto na pela titongo ubinisi bato na butu bachelongo mbunda bayetoli c'est ça balelele yango ekomi tongo bato bakei me moto etikali ezali yo sakana otei na kombi otei na koye otimbeli yo pela lokwa moto matanga pine wetumamaka na 20h 6h eza kaka baza kotuka bomango na makasi et puis bato basalaka tia matanga bayaka kosoka moto wana po yeba okotika kopela lokwa moto matanga soko mwana mutatikala moto matanga banga bamingi te mama baza mingi te popeli ya bougie fanda bateloka na mulila pa soki pongi abomi pu fanda opeli ya torche courant babomi bapela na bougie bapela na bougie bobima nécessaire abuti mpo moto azwa pongi mais kopela oyo ya pine epona bilongi bapela na pile surtout bapile ya mikolo 30 minutes atalika abomi mpo alala merci vraiment en tout cas Abraham Langi Edikatenda en tout cas Nzambe apambola yo Edikatenda Nzambe apambola yo en tout cas boumela bino nyonso papa Franklin en tout cas merci pour la soutien tokomi prochainement bye Capage TV. Capage TV.